bana poto, bana ya par-ci par-là. C'est bien moi votre serviteur, Papa Maswaku, autrement dit, Fally Maswaku. Désormais, à partir d'aujourd'hui, bolanda na chaîne Moko. Congo ya Lobby TV. Congo ya Lobby TV. Donc mutu tout na poto azapé te ozaloza wapi Congo ya Lobby TV. Aromemela bino ba information ya moto akosagana te. Ah mama nangaye. Moto akosagana. Merci na bandeko nyonso tu bozolanda ngai na Congo ya Lobby TV. Masolo ya sika. Chaîne Nabino, Bozapete. C'est votre humble serviteur, Jerry Kobetox, c'est cette émission internet. Animateur et émission Nabino, Boyeba Kingan émission Intel, Boyeba Kingan émission Intel. Tala Lelo Yonenga Jerry Kobetox, animateur à Bendara Beauté, Beauté à Deuxième République a changé. Botou Nanga Kombo émission Nini. Masolo ya Mikolo. Bana Bakota te, pour ceux qui m'ont na Kotia Kozwa, Seka Limama. Akwei Mupanzi ngana za animateur wa Bendara Beauté na komi sikoyo na chaîne Nabino Congo ya Lobby TV bande konyo soto bozolanda ngai so bolingi be émission etalama soki bolingi masolo salama makasi bo s'abonner kaka na chaîne Nabino oyo okomi kaka Congo ya Lobby TV en un mot donc pour nous expliquer bino bien au sangisi yango nyonso surtout au s'abonner na chaîne oyo Congo ya Lobby TV. Merci beaucoup na opesa makasi na bato bazokamba Congo ya Lobby TV ba émission eza tale belé na Congo ya Lobby TV. Fally Maswaku désormais réalisateur caméraman ya Jerry Kobetox et Fally Maswaku akoti masolo ango pe kala mingi te mutazo le kana recyclage to na masolo azo ekola Eric alobi pe il y a longo na scène azo simba kala mingi te caméra dans un mois. Lelo lokwa Jira Benda Beauté à Deuxième République. Émission na ngai masolo ya mikolo désormais boanda kolandango. Na sali bino na bandi bino émission liboso yango yo. Na pesi nanu ba meilleur ve na batu nyonso to balinga Jerry Kobetox ba mi na nganyo sur Facebook. Pour Facebook na nga epela moto. Kala mingi te ezo bloqué pour ba mi baleke ebele. Na pesi bino ba mbote ndenge bolanda ke émission na nga partir ya Luanda, France, Québec, Toronto, Montréal, partout vous allez dans l'émission ya mwana mobali wa Benda Beauté à Deuxième République. Alors les lots na selemino sujet moko oyo bana kini baloba ngo trop, surtout bana basi baloba ngo trop. Mais conseil na repesa maman papa aux autres l'émission na laptop toné surtout bino kuna na France bolanda on a écran géant bolanda on a plasma longo là bana pembeni pour to sobeta no masolo mikolo. Sikoyo pona nini toche sujet oyo ba basi baloba mingi ki omwa mobala sakana nzoto nanga akeya tiki ngai oyo kaka ko na zaina tonto mobo asakani sakana nanga akeya tiki ngai sikoyo yango na mituni question na tuni pe bande ko msuna nzela na mwasi na mobali na sakana na nzoto muninga lelo yango na cheli bino sujet tane mise combien lengi Jerry Kobetox 207 na longoli baba na longoli frein na kutano na nzela Seka Limama. Et puis film bozo ya natiki film bouté. J'espère que bande ko nyonso to monenga na film na Facebook bobi bo tu nanga okobeta nani. Na kobeta bato balala sa bato na internet. Muto hôtel émission no akomi ko ronfler. C'est pas gentil. Mu émission là li sa bato nga linga ngote et puis surtout boyebi bienga mokitani ya Zakari Baba Baswe. Na tcheye na nzoto nanga opo naza mbanga ya danger. Lokola to sali bino sujet oyo émission pe to chaîne oyo Congo ya Lobby TV et ça na partenaire nango partenaire ya liboso pour cela tangi kombo na yote c'est que nos partenaires ya chaîne oyote partenaire à liboso et ça ba site nyon surtout oyo boyebi Jerry Kobetox so lingi na kabe na nga yo émission oyo zwango tiango na site na yo au sentir ntasala ya mado oyo boma batu na poto théâtre c'est ça batu na poto oh lelo mutu akoloba te nombre de vieux au ciné film ane ça nango na tché Angers bimisa film na ochan total nombre de vies mais bateau bozo pesa ba trophée boye barake Jerry Kobetox c'est un bon scénariste et puis asimba micro a Tcharambanga na pesi bibi chéri ta bambote belé partenaire émission oyo
na Belgique na pesi Mémé Sifa partenaire émission yo na compte Fally Maswaku na pesi Dorcas Pom oyo saka ndeko na pesi yo mbote belé partenaire émission oyo picho mwambila iwa kwetu wa makanda mashi wa mumenu utuja bija ni mantamba na pesi mbote belé nene li jafa mufinuku ya bandal na pesi mbote belé bose belé Béu ciel bonbon sucré batu bakota kota bacha kisongi yo te ngai na yo na Fally Maswaku na yo toza bandeko na Londres yo yebi ba partenaire émission basé belé et puis na pesi ba boss nyonso to ba site nyonso mbote tandenga atanga ba kombo profil de Montréal na pesi ba mbote boss ya site Congo Connexion na pesi mbote na pesi Dodo Delo ba mbote belé azaka na Allemagne hein? Fona fouiller bien ça en Allemagne muta sala ki ba kotsa ya mado na site na ye lelo ya mado za na 450 000 vies na peso bambote belé Dodo Delo na cordon na biso héritier Abourou na peso bambote belé so na tangi kombonete pour solo là ba solo là Rodrigue Dimon qui est mon ami personnel na peso bambote belé mobala pembe muta ya poto na tongo pour battre na poko bazali même ngapele msuno ya na poko mais Rodrigue Dimon qui ya na tongo bakoko minele ba mona ne Rodrigue Dimon ka kola kuna na Allemagne pembe na bibi Rita malgré bibi chakomi na Belgique alors tout ça c'est au sujet au Fally Maswaku na moi si na mobile na saka na nzoto muninga to komeka na kotuna malobo mutu akoloba ezo engager nga Gérité Fally Maswaku Bogar, meilleur moi contre qui papa et puis na mona lati soulier moko danger nazo senti mikolo na bité biloko allemand to ya wapi to quand ça no tanti na biso auto meko tunende kaka to saka na nzela to déranger batu pour tout ça ba sujet bonjour tanti bonjour papa batu ne surtout bazolando na chaîne Oyo Congo ya Lobby TV bakoye bakombono kombo na lumière na sentir pena que lumière eza pour ceux ténèbres eza au sentir na sentir pena streetir pesa lumière batu bazolanda na internet leo to sali bino sujet moko bino ba jeune fille bolo ba ngotro tonto mo sakai na nzoto na ngai amoni nzoto na ngati kinga ki mais lelo ba mibali pena kwemo bona oki balobi batuninga tango bango baloba ka bongo biso nde banzoto na biso ya bana mbwa basakana kana ngote yo lobi nini pona likambo wana bon nako bato sakana na biso bino na bino bo sakana na to sakana po mbaso ba sakana nga pe na sakaneli bomona na sakanela ke poso na sakana ke se na nga zoba parce que ya moni nga pe na moni do to sakana pona loba ki pe fo ba longola ba bana mike pembeni pour eza émission ya mikolo eza pe titre ya kombo émission pe eza masolo ya mikolo c'est que tant botika na teni ya Adam na Eva oyo azomona muninga opa moni muninga c'est que bo sakana naka to sakana parce que sentiment oyo ya kata ya yo kanga pe na yo kanga to sakana na biso siko kasi bandiko no mso basi ba lobaka tonton na asakana na nzoto nanga ba misuku nga na mona fiemo ba obele escrognard donc escroka ba basi ba plan bon c'est tatio nga zo batonga lobaki yango ponga limene na biso na sakanya ba na sakanya ba na le na ngombo momoni no ngati mais sona posa pe na yeba yo na yeba po limbongo amoni yo te amoni ngati na le yo na mono ti yo na mono papa na fa na ndei na loba posa wiki sosa wiki na to kutana na biso to kutana ka ba besoin nga to ko se metango koma posa na nga donc o ko porter ba rendez-vous ka lokuta na kimi na nga siko c'est que lié mais c'est que peu o sakani pe na moi mobale wana obumise mushina oui na sakani lié dans la biso pe mushina na nga mushina mais yesu ko sakani nzoto note asakani na ngote mais sona posa na yebe to ngato yeba po to yeba pe tango mobile mo vivre na ye kana parents po ta ko linge da makaso bate na ye moni libanda fona basuku kati na ye na biso Fally Maswaku India era basi musuko atali pe na bona biese émission na mikolo atali pe na bobi Fally Maswaku pe na mutu moko asuka ni na baboy fona meme na baboy do bo iboti déjà tout tidia déjà tout tidia même pourquoi bon so za mo bando to bando pe na ba caresse non caresse car pour nga limien na beso na konza caresse nga limien so na ba tina de caresse ton na senti que mbalo ye tatuka yo mais so na senti caresse papa ta tiki na ngo ba moi ye ba so na luko kaka Fally Maswaku est-ce que yo ko kamarambo ba lobo
et à somme. Un mot de la fait quand même. Le coup là, pour naïo, bon sakana na réponse nous ça. Mobile sakana moi si moi c'est pas sakana mobile. Bon ngana zo mbala sakana te ngana sakani le. Ah yo c'est que moni ah, fallait mon pèse nga raison ah. Na yo que biso mibali bana mboa. Donc attends, yo to remaka moi mobile soit tika mutaka na nzela, mutabwa ga liputa zate aya. Azate mais moi c'est oyoka 10. Ya zwa bon matoto ki moi si. Biso bana mboa. Pesa mo de la fin na yo, na bato pe balandi na internet, to ebika ke za ba bonne année, ba meilleure vie na ba. Na pesi kaka Myriam na Londres bambote, na pesi Aziza Makole, na pesi Amelia na Londres bambote. Et bon ce que so ba otalo ba bi, tata tino to yebi, lumière to yebi, to ko so endeni. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone est 090 75 71 19 6. Voilà, na bandeli abandela bo ache code mboka ya Willy Musheni 0 plus 243 0 plus 243 090 75 71 19 6. Merci beaucoup Lumière Mukonza Caresse na sepeno makasi totiki. Alors fallait masoko ya musique na biso ke na mwasi na mobali nani asakana kana nzoto muninga. Mais tantino auto le kala bi yepe na asakana na ebele. Wana est engagé hier, tu éviter deuxième tour et nani. Fallait masoko. Tout c'est peli ça public ba na biso na Congo ya Lobby TV point. Donc Congo ya Lobby TV et ça émission na mino masolo ya mikolo. Masolo ya mikolo est géré comme tox mikolo na internet. Au kota poani. Ozo seka limama okoyi na rave. Donc fallait masoko moi transition muke to kinoto ka suba na kinde ba lo ba makambo et suka te check. Merci beaucoup na bande kunyo surtout bozolo ta biso na Congo ya Lobby TV. J'espère que tout singa fallait masoko ache la biso transition moi muke pour les émissions mikolo, les émissions ba mikete, to bibia ba maman, ba kunyo surtout bozolo na biso surtout na Luanda na pesi Tagura relique mobali ya Manasi Lolendo na Luanda na peso ba mote bele et toi na tonton na biso Bogara vraiment to nto tourner pe na compte ma solo to bi na mona moi c'est mon mobali na saka moto. Bote papa journaliste. Alors bateau bazolanda ba ko ibakombo kombo na Ridi Mata. Ridi Mata. En tout cas les autres c'est sur basi ko na basi na mwasi na mobali. Surtout la fille elle nous ça dans tout na biso trop. Na mwasi na mobali ça. Bon c'est longa kana mona bina ba fille ba ça dans tout na biso na ndingi. Bon ça va sensibiliser beaucoup contre la chambre de Dobani boye. Yo qui n'est pas dans le cadre que nous au chat. Au côté de d'abord. Mais beaucoup na boye pour participer à la calation. Pour la venir au Saranonga. Pe otikalo lena. Na lite abani au Saranonga ba yemba yemba. Artistique lo ba ko na biso bika ba. Abani mo ko Saranonga. La suka fina bo. Ande ni na kota hote. Ngara na sikisa. Donc maintenant c'est long maintenant dans la fille. Ça va dans tout notre fort. Voilà c'est long conception. Ah vraiment maman il dit ma belle fallait m'asseoir tonton diminuer puis là qui va fille ne va ça d'autres pour me battre tout monsieur balubi et na tonton on va dans la chérie tout ça dans la tantine oui rapport sexuel pour la sima na bengi ba et là on ndom ka derrière je sais que yene de ça et tonton on a doit ça moi ça c'est mais oui les tontons le bic la fille ou bien les garçons là donc moi mon bana bic moi ça il y a ça comment on est pas moi si ko zo dépendre na mutu c'est leur idée ya mutu na mutu on habite sakana ki na ndenge nini babanda ki ndenge nini mais ngape na solo masolo na ndenge na mona ka selo pena nga baonde basakana na biso sakana na bongo ke. Merci beaucoup. Merci beaucoup que ça fait un moment il va fêter ba mère na bato bazotala yo partout. Bandi muso wa mona babi on ndeko na ngati na kozo endeni ata mona. Bon le bandi ko tout bazolanda biso bazana libanda mboka o bazana ba Luanda numéro na ngeza simple zakara plus 243 ya Willy Musheni 89 95 42 42 1. Donc on place au bengi là en personne. Moi la mot était bande la pesi communauté parisienne tumbote bana Luanda tout ba oneso ba yebinga na ba yebinga te. Je vous love. Merci beaucoup.
En tout cas, moi aussi, je vous love beaucoup. Et belé, toi, dans le moment, ma fête. Et il faut que ça va meilleur venir à Rita, l'émission qui est Rita, BBC Rita, aux âmes mystiques, Tika Kanda, aux âmes maman Aboupi, maman c'est fini, Tika aussi la femme, moi ça mon condi, Tika aussi en Belgique, on a ça calme, Nicolette Douma, Véronique Ouassianga, Moutabatu, tout à soi la bien, à soi na famille, à soi bien, à soi la génie compétence bien, à soi na bogos bien, à soi na ravi Mavinga bien, Véronique Ouassianga, à soi la bien, Béou, bonbon secret. Béouciel à Sola bien nani le sous nani le sous basé belé bijou ilunga na États-Unis. Merci beaucoup talaka yo mais nazana serre nanga moko oyo vraiment kwa lobiki biloko mikolo Adel Kandolo en Australie molandi monene émission oyo na bibia désormais émission oyo gérer compétence comment présenter émission masolo ya mikolo na chaîne na bino Congo ya Lobby TV. Fallait m'asseoir to continuer. Maloba tonto alobi a mystique. Maloba lobi a mystique na ebisibino na mwasi na mwa mobali. Ndenge so la nzo asala na nzo to muninga. To kosuka wate. Fallait m'asseoir moi transition. Bonjour. Les notes un sujet autre lingi o intervenir. Eza na question autre zo tuna na bana basi na bana mibali. Na nyo asaka na nzo to muninga. Si on a comprendre bien, par rapport à Bolingo, par rapport à Bolingo. Bon, c'est beaucoup plus. Mibali balobara kezara bango de mbasakana na basi. Bon, c'est l'idée n'a pas de bateau sakana. Naïbi tout terme en ezala. Donc yo sakana nzoto na ye pas sakana nzoto. Pour beaucoup plus spécial à mobali kanda zara dans les besoins. Tape moi si. Moi si pas zara dans les besoins comme mobilité dans le sakana naka. Bako sakana biso comme mibali plus babake. Personne na sakani ne beaucoup plus belle baloba. Bon mais quand ngai na ko lobake, ceux qui mobali sakani na moi si, ceux qui moi si pas qui dans les besoins, c'est que moi si pas sakani. Donc na terme lingala to koloba ba sakana naka. Donc ceux qui sakana naka. Merci beaucoup, j'espère que débat on est à ma casse na. Bon, ça beaucoup à ma casse pour le bébé, on a succès banca la musique. On a ça peut mi bail, tu le baquet, to sakana na basi, to sakana na. Beaucoup de choses dans les besoins, les beaux dans les besoins bon, sentiment qu'on n'a pas des personnes. Alors tout ça vient ma fête, la mère vient na bandeko on se Hollanda. OK, merci, la pesi mère vient la famille na mobimba famille Kupula, la pesi mère vient na ba amina ngatu ifasik, camarade na nganyonso la pesi mère vient na Ertina Messi, camarade na depuis France, na pesi Hervé, na Gloire Mbaya, na famille na mobimba lisusu na pesi Hervé la banyoso ba ebinga ou balinanga mingi. Hervé pe na yo moko mutu to na ba question, Hervé pour papa la bossa na rit na lula Hervé na yo pe. Voilà suki ka wana. Merci beaucoup Fally Maswa pour ndeko zongi singa na émission na bino masolo ya mikolo bana mike ba kota te po okite ba ko seka di mama. Faire que na moko ya bandal balabala moko na bandal toye to fuye kaka selo masolo ndenge ozolobela sujet ototie bana kili baolobela ngo po nga gérer comme tox naza présentateur na bino na binda tout est peut-être des événements dans la bandal ndenge ka mozala non loin na mola tobeta masolo ya na mona mwasi na mwa mobali na suka to moniba. J'espère que bonjour tonton. Bonjour. Alors batuni surtout bazo na ndela ko oui, Eric Molassi, artiste et comédien, plus ça n'a pu me pardon, malgré tout déranger vraiment. Les autres petits CG, nous avons la génération où, par exemple, des générations où il y a une activité s'il y a danger. Là, moi aussi, il y a un CG au tout pour nous, Eric Molassi. Merci pour la parole. Pour nous, il y a une basi basala nziko na biso parce que basi lelo bakoma na baconcurrence moko bakoma kocompare bayebi ke mwasi ya mobala monene na ya moke bakoma na bashwa na bango bayebi ke mobala moke azalaka na eloko ya monene ya monene azalaka na eloko ya moke akoyepa na yo aye kaka mpo adécouvrir eloko yango eza ya solo to ya lokuta ntango akoya ko adécouvrir yango na place akomisa yo na place oyo ndenge ayelaki ke bosala bolingo me ye aye na baide moko amonaka ke eloko na yo asakani na tiki yo. Oh,
fali maswa kuna biso ke marambo ezo inda mabe na internet boke musika te bo zapete na chaîne na bino kaka Congo ya Lobby TV yoka Eric Moulasi marambo lobi donc mobala munene mobala mukeba basi ba ko détecter bango déjà yango yo lobi ke ba basi ba mo ça yango wana na expliquer ke ba basi ne ba mo ça na nzoto na biso kotongo ya roya aya sakani na yo abandi ko simba bolimbisa nga pona te balimbisa te za miso mikolo OK aye asimbi eloko na yo atali ke emsu na monaki ko wana ya munene yake ya muke ya yo eza ya munene asimbi yango na place ke na place na kolo banditi na place akomisa o na ndeti place oyo lingi makomisi place yango te ayeka kasakani nango amoni pena ke ya eloko yango eza nde yango atali asundoli omona ke obengi ye aoya mapel te o eloko na sepelaki namoni déjà esili nango c'est-à-dire que bango nimba osaka nilo na biso danger vraiment na bisi bino émission oyo na internet et j'espère que bato bolanda on a baki bien olongola ba miki po eza masolo ya mikolo Eric Moulasi bato bazolanda à partir de internet ba quand même ba merveille na bango tout ça pe na tête. Ouais, merci. Na profiter na pesa ba oya ngai ba balinganga na ba ope balinganga te na pesi Blandine Omar na Londres moi ça pembe ba mbote belé na pesi Amelia Moulasi mbote belé Serge Moulasi Kashala Moulasi na Bosani TV na Australie Yves Métus na pesi ba mbote TV na o salaki wana. Merci beaucoup Eric, j'espère que tu es libéré et na Bosani l'aime sur Amelia Moulasi Eric na bonisa ba coordonner. OK, merci. Numéro Nangeza plus 243 89 59 99 686. Olukanga pe na Facebook obeti Eric Moulasi omona nga wana. Ouais, merci yango wana. Bonjour Tanti. Bonjour. Bato bazolanda na émission na biso internet bakoyi bakombo. Bon, moi pour mon Chris TV maman na biso Chris TV lelo tosali bino sujet moko oyo tozotuna elobama langage elobama trop na Congo mwana mwasi okoloka mwa mwasi alobaki mwa mobali asakani na nzoto na ngai atike atiki ngai sikoyo na bino bana basi na bana mibali nani asakana na nzoto ya monene etosakanaka lere yo olingi ngai yo sakana oyo ya nganga mpe na sakana oyo ya yo parce que soki olingi mobali te jamais okotikeli nzoto na yo lokola olingi ye bokokende ye asakana oyo ya yo mpo sakana oyo ya ye donc motu asakana oyo monino azali donc tosilana na biso mais eza bafille mosusu balobaki ngani nazwi avantage ngani nasakani na nzoto na ye oyebisa bango nini non il faut que non batika ko ba bon parce que yo sakana oyo ye po sakana oyo yo alors dans la fête quand même ba meilleure vie na ba ndeko nyonso ba Hollanda bon on a perçu meilleure vie na na sambu la tensia ya na moko propre ya oleki dayo bon on a sepeli apesi ba meilleure vie et surtout ba bonne année ba Noël na ba tunyo surtout ba la Nigeria ko betoxide ça ici et na pesi ba mote belé ve na ngai ti moluba ya cher na pesi ba mote belé merci o salaki na liwa ya papa na nga na moni pena ki oza ndeko et na pesi ya na nga Adriche motomètre beba zibeba j'espère que ils ont ça la bon plaisir pour biso toara fali maswako j'espère que to saka musala pour masolo et les kabien la chaîne na bino Congo ya Lobby TV ça la bien makasi et na boité na bosanité Nicolette Douma BBC Rita Mémé Sifa Souka Bana poto, bana ya par-ci par-là, c'est bien moi votre serviteur Papa Maswaku, autrement dit Fali Maswaku. Désormais, à partir d'aujourd'hui, bolanda na chaîne Moko Congo ya Lobby TV, Congo ya Lobby TV. Donc mutu tout na poto azapé te ozaloza wapi Congo ya Lobby TV. Aromemela bino ba information ya moto akosakana te mama nanga ye moto akosakana